C'est le hasard moninga na binoté. Ansi Luzolo, c'est le hasard massa na yote. Kolinga tenga na simba yo. Nga mona na leki yo. Nga na kenda poto teme na leki. Na mwasi na poto. Nga mwana na poto. Donc poto ebangi saka binoté. So bokola na bavia ba pasi, c'est le yo abeta musique n'époque Mobutu. Botika c'est le yo. Nga so simbi c'est le yo. Take na golo na linga c'est le yo. Carrément na roya. Donc bino sai c'est non ndo kia sumanda kuna fulu. Nini? Sai c'est sumanda kuna fulu. Mutapanda. Oui, kasi wana zaka fulu. C'est to kola na kitambo. Yo bite kuna zaka fulu. Osumanda kuna fulu, otonganda ko pembe na maya makelele, okoma ko loba. Ba ki pede na bino bo sala ngo kota ba orchestre bato ba pede. Botika c'est le aza tranquille, amuninga na binoté. C'est le aza muninga na binoté. Masona bino bato ba théâtre, bato ba maboke, viena nga kalebi pekisa bambo na bino. Viena nga yi esobe pekisa bambo na bino ya bato maboke. Po baza bambo. On fait la TV, on fait la TV. Au moment où on fait la TV, on fali wera. Fali aza mwana musala ya wera. Monde entier yebi. Fali. Est-ce que vous avez fait la TV au temps où fali na wera na niveau? Boza bandoki bino. Ba warion boza bandoki. Kindoki na bino monani. Bolingi mboko yote. Toko vide bino. Balingi mboko te ba warion. Mais ezo monanati. So mon atala na baote brigade au mona na tika ka moke sima école moi mobali sima école taka ba tolo bela sima et repese na ba ba sima pour na stade pour na sima mamba sima c'est ça solo désolé là tout ça ma fille comme ça na botamite on te met le stade qui on te met le stade on te met le stade même ambassade na la vie de mon so toyebi so to bitoloba to garder to protéger bino qui pédé qui si bosi marabozo bomana makambo wana to lingango te chef de l'état lingango te botika selo aza tranquille ngana on le bébé te mais na zongi qu'on attaque pour stade tondaki attaque sur attaque même to kuta na nzela to beta na bino makolo force d'hypogramme la force d'hypogramme sniper ba golois mutuma be ya ba golois dans na signara nyonso baza bamboa faut ça mon droit déplique hier bon monter biso na wenge to ki ba poto et bon attaque hier na ba musicien au moins jeune moi fandi bon attaque na ba musicien akena ba musicien ba chien on te bisi moto na tembe miska chien ba mais baza ba mboa batindi bango on te bisi moto na tembe apekisa ba mboa na ye biso za na moni biso ba goloa toza mabe avant to simba yango to okebisa bino to simba bino te biso moko était la biso chef de l'état na gouvernement na population ba hôtel affaire francophonie na bato ba uta ba roya donc faire atteindre un niveau na binoté bokeba na minute yo faire maire artiste francophone pe numéro 1 ya te comme numéro na nyonso monte numéro 1 Nino lobby ya te to tidi Nino otali maître Gimsa lobby omoni David Okuna apostaka lobby journaliste guinéen akebisina ba misa Guinée ke bokeba bosala ngana olinga avabino bosa ba grand mission na Guinée fo boko malwa faire tomboli ki tira mboka ndeko nanga otona tembe pekisa ba mbwa na yo ce sont des chiens mishka aza mbwa aza chien globe a changer langage na langage ba mbwa aza mbwa aza chien ko yo ngo to ça moto na tembe apekisa ba mbwa na ye baza ba mbwa il y a une différence il y a héritier na ba musicien mususu la différence ya faire na ba musicien mususu dans la minute faire na ba musicien mususu baza niveau moko te na ndinga mboka meilleur artiste francophone c'est faire rigolo o représenter biso na stade de Martyr ici lango donc beaucoup ça ba tonga na francophone mais tant que francophone c'est na mboka pas ni ba yote on fait un grand parmi les grands batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo.
Bienvenue à vous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est l'heure de votre émission Clégie Show. Clégie Moto, Clégie Show. Ils ont la mingi show. Tout là, on a biso na lo. Mbote na batuto balandara biso. Mbote na babone na biso surtout. Oh, toi ebike asabona na Congo sengo. Nenga otala boy. Azwa pena mbote ne parce que to lui to pesa show. Un grand merci à toi, Berliv Ngamete, Misapiga Rabouin ordinateur. Pourquoi pas à Armel Ombo, na Pesibino Bambote et Belé Mingi. Non, Bambote Belé Mingi, Bambote Belé Mingi. Vraiment, bonjour Nabino par rapport. Et puis un grand merci à Général Manager Clovis Fimpa. Pourquoi pas à mon ami, gouverneur de Washington, ya Frank André Medi, na Pesio Bambote depuis Lissa, na Pesio vraiment Bambote Belé. Et pourquoi pas à Mayamoto Mayatumo. Bilambe Belé swag za moi tricherie panae nit na nenga film roi na PCP na bambote et Belé bisiga zali mais tozo zelara mois d'août conférence de presse. Je suis pas seul sur le plateau, je suis avec Yampaka, on aura vraiment à parler et puis il y a à boire et à manger dans entretien où les méga les chop Yampaka yo salle d'entraîner donc chop Mobulu nazo formé batu banani nso formé nazo formé en tout cas nazo formé ba Jos Tumba tu nazo formé ka nazo formé Jos Tumba Yampaka bi a formé toko mebe na ba goy toko mebele o formé pas comme goy asa komi azo udina mukanda premier jour to kenane mbata tout et Simba comme ça on fait goy mais comment on est yo ayi mo so ça na chance ngabi musala muzoba ça chance vraiment aux ambiance ya plateau aux so na yambi sa jambo ka Yampaka na pesio pena bambote na yo belé malgré tout ça pena et puis merci de nous répondre peut-être oui zanda ko na biso talaka donc merci na balandinyo so ke au télévision na bi ke bo mankenga lelo mana o so la ne bolinga wana Toke na pesi ba pasteur Nelson Mbote mon pasteur Jojo Kamani Chikuna et puis pasteur Fisto Bofunga pasteur Nino Lundala et puis na pesi papa na biso Clovis Fimpa Mbote, général manager mais na esko na idéologie moko idéologie mikolo ezake Yesu ba disciple ne ba zaki 73 ba yaka otika la 12 et puis moko lisusu abimaka o atekaka Yesu Yuda o alinga bima mikolo na mamba musique Yuda bo comprendre gato so la Konani Yuda concert ya chapiteau les kay lobby plein concert ya chapiteau les kay lobby plein donc mutazanga iga bato mbongo bazanga lwa type bokana millionnaire et puis c'est na Eric Jenga donc bazala bato mbongo po Eric Jenga banda mbongo na 1990 pesangelo ka jogo na biso moko Star Mid 3 fois Star et bon Boda Fashion je te salue mais Boda tozo liate Star Mid nazo liate siko na côté na Christelle Matazikanda ya maître Chirika 15 na pesi ba moto ba mote Christelle Zikanda na pesi yo mote ya maître Chirika 15 olia zano à l'aise bon na Turquie tozali na moi tabaski boulot vraiment ezongi na bi ba maître CD Alamba ba bienvenue sur les mes penalty ba tout DJ Sabin ba tout donc moi ga mam na osola na soli na ba on akuzu. Donc à partir à lobby bilo ke bando kota yango ebumila na ngote tirke les kinyos ok tirke les kitu il est Paris baba on est en Europe on est en Europe pour dire ngo bima comprenez que nous sommes en direct avec Yampaka oui tous opéna temps solo là tout est comme mon chef Mishka chef il y a la team wata yo ngolo boyebite te pona okika chef ponga chef na bina martyr za moko pa Clovis skoti o bina chef na bangi na katia longwe te chef Mishka na PC Mbote auto leka na si Hollandais ba propos na ye na PC be ebe ya Mbote na kauka mwasi ya Mishka na za mambebe ya lobaina au moment où Mishka aleki na TV alobi na makambo royemba faire aleki hérité Watanabe te mais bino bobengaka Jésus Loyembo to biso to bengaka Jésus Loyembo mutayemba na Congo koleka ya zati mais Mishka lobi te aleki makambo ya rosala hérité osala ngo mais o hérité osala ya rosala ngo te na makambo royemba
au moment où tout le monde a peut-être Mishka le beti stade au Félé le rôle à papa na bino ouais ranson y est pas beta stade au Félé tel père tel fils rôle bani sur ça et puis eza bozo sepela na liwa mutu Guy Basket na pesi mbote double continent et puis Pamela Mbuluku mambo yo tozo so les abouy tozo na bien biso za liki na maboko toko so na te toko bundaka te ba jeune to ebi ke baza respecter ba jeune bazana pona mankaka ba responsable pe mikolo donc pona kozongi c'est la ba jeune réponse za moi passe ba on ba ba valeur ya batute mais na courage nyonso na baleka te biso mikolo tozobeta ke na streaming to teki batu bayaki plein soko lingo kokana na feri oloba na emakambo tozi da stade na vente streaming pe teka esilina o nyonso alinga kokana na feri tondi sa stade vente streaming o teka feri ateka lopango te po beta martyr feri abizongisi mbongo ekoko somba 3 mapango o ba artiste mususu bateka feri ateka lopango te po beta concert na martyr eza mission bateka lupango si baza ndeti nani mam na lo baba o comprendre poto ya na polémique na mutu te ba comprendre ba mission ba beti ya génération na musicien moko fali poupa te héritier wata na yedi mamneti ba beti stade ka ba ngwana mbale o a comprendre ayebi ke za etala ngaza ina monsi ya petit wana mishka bébé nani beya ko mamba lobi Mishka mambo asali et engagé était ezaki boui patron na bango a koti ba sisi red na comprendre OK soso inga na zate ezanunga tina te pour nini ngana teka na lopango na ngai pour to beta stade simba te ya que beta stade simbi fu bondo finga epo tozonga na base donc na yoga mambo na moni bamo garçon na mambo na wala mwasa nani mtalba bon oh mwasa Mishka bea ana kauka na Laurier numéro 13 ozomona mamango eza tante neti jeune artiste le rôle héritier na fait ba cause na problème te c'est son papa leki non bon ba boy ba bête orchestre moro ba bête na winge maison mais moment où ça succès héritier otana be pas ça succès to so la mama ba succès faire akangisa batu basuki ya maboko na mokilio eza na mutakangisu ya maboko ko se différer gola c'est tout sur la lelo to ba no sona ba makambo et salaki avant muto poussa na pembeni ya feri atteindre na au niveau Fabregas na bo piste na mboka o pe na mokili ba succès planétaire lula ya madu sana eloko ya bongo après ya poussa na pembeni ya feri to tika ba koneri ma ba théâtre tozo salo ezana tinati tozo na souci musique ya Congo ekende au lieu tozo ngisa rango soko sali kambo esimbite benga biso to kutia au poids mais quand il y a un caractère qui est utilisé, non. Moi, il y a polémique à papa, tu es bon à biso. Maman, tu es bon à biso. Mais bien, il y a des polémiques, il y a des chrétiens, il y a des trésors congolais. Trésor congolais, le bain, oh yo, le bain est yamabi. Le bain, on va tout faire au cap. Et yo, l'andagité. Na tu ni mabeni trésor congolais, le bain. Nabi, tu as un problème, mon boy, ah, na qui ça, ça te lit, coco, ça trop. Coco, ça est comme ma batu na berre. Kokosa et comme ma batunere faire rigoler ne abete $300 wana oui bien producteur ezaki vérité mais bato belé ba beta ba concert bio atango 1000 naira mais au moins yé mon ndami betisi sans producteur ya faire na nazaki producteur to mona ki opete à lobby siko na bi ti ezalaki wana pokota fosomba bi yo za mbongo somba biete nga déjà non place bato batondi ebele au vivant na koka oyati omoni moi eloko nazana ngwa mukie wana nga mo pe na koka o gérant te na koka esika bato baze ebele te na zara trop na bato te yebisa ba camarade nango yo mona soit par yo ne nazara na yo amarula jos na mona o lobisete mikulu azana kauka lara bato nazara na ba mo mukie bango wana nga azana ba camarade te la ravissante côté bato bazara ebele na koka ngo te po na moni mambango na bato musu to mona lelo ba musicien ba bimana miso bato akolo ba mo français maza musenzi oyebi musenzi ya maladi ba bota mana ngo isi la raté ya maladi musicien oyo yebi za musenzi na zo solo la na lingi na ngana loba kombo ya mutu te ngai photo yo traiter musicien mo musenzi ça ami yebi
soki mpe bazala mibale bamiyebi mais alors totika komema omoni na ndoto obeta Jackie omoni nde mayo temi obi so olali no lota Jackie amenansi obi ko sila naye mais soki bapesi biso mbongo ya Jackie akangiango tobondele na vie Jackie tosolola mais na ndoto mnezake Jackie okela mbongo te osilie na Jackie donc na ndoto biso tu bakte bamusicien ebele bazolota ke bazala niveau mona affaire mais bazala na niveau moko te mise oyo ebi olota à niveau mon affaire ami yebi kaye moka mi mise ebele papa va s'apekisa biso ma polémique au moins bato biso ba profiter pour ba yebi ke ba pekisaki bango vous comprenez pour ba mamsu na sana ngona ko loba eza matata mais pardon papa beso msama ta 5 jours to si ça me mona kende bato tala bato biso baza wa michopi faire aza mungwa yo za muchopi so ba bwaki au moins so ba boye muchopi mungwa ne kinda moi si azili donc aza na niveau te bino pe ba bika banda bo beti martyr to pe malisu te bo mi o signer ba tout to signer mutu mamu yo zo ba yango wana na sola na yo awa na sola na plateau na bisa OK concert on okepte to bandango ce stade de 12h 13h na ndo lo ba mo wana wa oui, le stade de Jetonda 14h, tellement tout ça on a invité, il fallait pas inviter. Tout ça, les mambo, les lots épais ça, bah musiciens congolais, bayaka attend dans les cam. Oui, 16h tout bani, 16h 19h tout kati. Pour les fanatiques, n'abso bah outé partout. Baza à l'aise pour tout ça bah outé bah kasangu le sac ya mongo les grands pétroliers avec nana batu ebele donc ebele et en plus to bosanité batu lisusu na poto ba mabeya ba diani mboyo ba kapika pinga la sedoise batale ki ngomna en ligne donc to mimi marambo biso za le seul orchestre to teka album sans CD batata minoko batu biso ba biso baza ba 1 million de 800 abonnés 1 milliard de 800 abonnés, mais au bête concert, na vente streaming, biso na jour tout ça, 5 quelques mille $. Au saliango, toke bana ba robo, ba abonné ba robo. Wana bolo bana. Ba jeune nyonso o azolinga ba yana luyenge. Nga zolo ba pona ba jeune, na bana mikolo te na o manquer kalujite. Na o manquer kalujite, na o manquer mutute, na o manquer mutute, ba to mo to manquer ba ngwana. Nde to na respect na ba mo o tu ba tire to lobi là-bas. Bon, Yampaka. Nasir, après Bino, on a stade de martyr, et Félix Oazeko. Bonne chance, Naï. Mais, à autre ça, la prestation est à stade de martyr, na tournoi Fachi, au moins on est. Bon, on a déjà Naramuto Akiltira. Naramuto Akiltira, on a une place Msomuto Yate. Waze kwa zo imba na babutu nangae koma moi ba moi nangae koma double fois moi vinanga ngenge azobima na studio sur nepsi prise il faut boire kanga ipsi non ipsi non ko luba il faut te luba na boire kanga lo lobi il faut non boire côté donc na linga non musique ya waze kwa ekende liboso waze kwa de nature waza musicien te au moins ba arrangeur ba to ba mémoire ba polémique yé vraiment na classe wana za na ngote waze kwa ça la polémique na quadra Tamulai, yozo balota polémique. Ti, wase kwa za lola nga na kenda maman ennemi. Po so to soigner to lobani mabe, bongo lobi so to zonga to sola. Au moins te que to yoka na soni. Malam to lobana te. Pour ennemi c'est la force qui libère. Et ça même na Bible na Deutéronome. Na Deutéronome balobani. Ba bige ennemi ezali eloko yo ekabula ka bato na limemi anyos. Voilà. Ennemi na Deutéronome balobaga nabi lelo so ba biso ke ennemi no azotonga webi ko yoka tina te bato nyonso bozo tinda bato ba manquer faire ba finga to mona on a sens te poto sola na biso te so ende sele yo alobi mamba bongo eso abiso Poutine abiso alo balikamba bongo mais Weranson Igo de la Forêt a classé stade de martyr il a fait rego la 3e na ba stade nyonso tout o etonna la Congo wa. Mais c'est le AE à contredire, il y a le but qui était, il y a deuxième, il y a JB Koutouté. Bon, il y a un qui manque au pays. Pépi Boboui, le man a PC Moté, maintenant la Louvière, on a un bar à la Louvière, et puis Victor Mbala. Il y a un parc à répondre à la question. Mais bon, on y a eu. Que ce soit que tant on est belé, tant on est belé. Il y a souka sur Djibril puissant, na souci na. Djibril puissant, ba souci na yo, il y a un parc. C'est Léo. Aza artiste. Alobi oye amoni. Ya Noël. Étant que mon kolo aza pe na lisu oye amoni. Na selio na ya Noël.
bango nyonso bazali implice kati ya bomoi ya faire Siko yo attends que moko alobelaka faire ego la Justiniens le padre moto ayambo. Siko soto lobby boy. Stade de martyr. Ya faire na jibeni ne leki yo. Te nga na ozongisa na nga lokumu pa ya jibeleki. Iza na ndenga mawa. Te na ozongisa pa po biso to koyeba ko compara biso na JBT. Po ba jibende ba sali lelo po faire ego la zala. Donc un peu de respect biloko an tout ozongisa nkana ba jibe. Et ça l'appelle lelo soki ezali ke manda chante abetaki stade oyo to ozongisa ka pa man. Po anite bozongisa pe héritier Watanabe. Bozongisa pe pa fali pupa. To sola non à l'aise. Héritier za famille a faire était azali mwana ya faire. Aza na première degré te. Non na kati ya bomoyi ya faire héritier na bomoyi ya carrière musicale aza na première degré te. Po azali mwana ya po mwana ya non so akufi oke musala. Donc to ko mema onso ndenge héritier na faire ba ko kozalaka na piste ya polémique ata mukete. Mais bino mon peut beau reconnaître que bango ya bango ba somba billet bino ezo fele. Basoma combien de billets na concert na bon ba pesi bino nombre en hauteur. Yo monate que stade d'héritier zala na bato. T'es bon, ça d'héritier zala na bato, il faut comprendre peu date où héritier betaki et tomba ke ba fête jour on ça que na fazer aliar à soso. Est-ce que oya? Oya ta. Abeta concert ne bonne chance d'héritier wata. Na yo ki ba obia obandela. Soka obandela biso tout ba goulois ba gladiateur to ya soutenir. Boyo soutenir ye. Problème ya te to ya soutenir ya za artiste mboka. Ah wa yo mtolo babongo. Oh, mais na biso ki za artiste mboka to ya soutenir ye. Mokolo nda yebi na kusana na mwana moki. Boyo ka papa mbanda yemba te petit soki ozako yokanga. Mokolo nda yebi na sala na mwana moki. Et bon, on est un agérité à camarade na ngate. Mambo nazo répondre pour na la kisaye na bateau ya tindi ke mambazo sala ezab zoba. Pour ngape munoko na na pour na finga ye na mwana wana o ya tindi aloba makambo wana. Et ça na on a tina te mais na moni siko après ko finga ye na o gagner nini. Zane lo côté. Na o gagner na ngelo côté. Yampaka. Ouais, mabe na Suède ya ebi. Yo so finga ito o gagner ne lo côté. Na o gagner lo côté, na o zwanini. Nga leki na kilo nga pesa 60 ya pesa 57 malamu tu soza ina 61 kilo na oluka na koma na kilo ya zana yende fois luka tete yo leki héritier na pesi oui John Stumba ya paka leki héritier na poa oki ba latiniste ah bon ba spiritas batu ba uta kota bazai ba yeba ba kilo ba tuté poni kuna pese kota te kuna bazana kana peso abano bazasozo mata ba bendi obo boyan paka rencontre d'abord concert lequel lobby hein concert VIP Jojo Gabuya Batarik Ngangu Tarik Ngangu azala na concert ouais Vasco de Gama tono bengana nani Yannick Kaboué vie même nga ta repère musuna kinda na ngate na kinda na ngate po na kukana ngesika batu baze belé te même rep na kinda na ngate za oui atini na oya so na ya repère musuna yaki na tina na likambu mobo mais eloko nyonso o faire a kosala depuis to sala prière rose babundisa mwana étiqueté donc au monde a ba conséquences voilà ba conséquences ba musicien sous c'est que déjà na kati na yo o imaka po na faire bolo baraté voilà ba conséquences ndele zole ke la bango o bebisa na mbongo o tekina lopango mwa likambo sala ke simbité comme on a depuis le commis Damien la malédiction nani Damien la malédiction mais commission oyo traité Yuda anan Yuda wando tanga pe comme on pas pamba mettre cédé alamba na pese mbote na tirer qui place ça Yuda à quand aux deuxième volume à dynastie Nasir moi oyo soge sili auto bande sila te photozon pognon ce c'est sila papa nous a quand même informé que l'artiste Kofi Olomide a porté Kofi de Brazza plainte talaga ngana lobelaka h tango so bana mamba baka na olobangote quadra et bon ngana muta quadra te ngana muta Ferry Hervé Ferry au moni lelo to kolo ba ngana to so lelo ko moboy to so liango normal ka batongo msunga na to so normal comme ba krechaki basala ki mais or que eza mambo Kofi de Brazza aza artiste ya Congo ya ngambo
donc tout le bar qui est osé le coup mais ngana eba est osé le coup moté pour bango zara 242 biso 243 bango drapeau na bango zara vert rouge jaune na mona à partir moi c'est artiste moko na mona yende mutalakisa biso bakiti yemta ebi alakisa couleur à drapeau on a pas wana na eba qui tozara né moté mais Koffi Olomide na ebi ke yaza ni muta grimace vie quadra za moté mama aotikani mais quand même oyoki ba voice oyo Karine Mokonzo asenga grâce mbizi mbongo Karine Mokonzo et nani Kisinjora plutôt Karine Mokonzo excusez-moi ba voice ya Kisinjora asenga grâce mbizi mbongo okolo bandeni est-ce que c'est important so muninga tolaki yo to asala ki voice mombo ya mawa ya voix mawa faut bien sa voice wana kaka keto ana flat na C place voilà place nazo lobake tango to ozala tango za rankini pongamna na sa première promotion ba rankini ndo moninga tango muto ebi ke oza rankini wa muto ba problème ba senga te faut za na ba limite faut yeba ke avant na sa muto likamna muto faut za la vrai to sola na chombo to mona na ona za na mona olobango en face parce que tango ebi ke oza muto a rankini ozo choqué keba omoni ba suite ba banga ngoneza keba na ebike bakutane na baza Kisinjora pas na mbawi c'était azaka na besoin da bende muki mais bakutane na baza Kisinjora bongo ko za mbawi non Kisinjora mbawi c'était kinde da hoga fa pese la siko na tuni mongo nini yango ye grâce à ko pesa Kisinjora o azana ngoti $100 $200 bo Kisinjora ndia za ina braza ozango $200 ka ndia za goigo ya makasi bongo ozanga mbongo donc Kisinjora goigo ya makasi yo na aleki mninga na kigoigo te yaleki ya makasi muto ako choqué na braza déjà comme international comprenez que nous sommes en train de faire créer un paka azo pesara matière azo panza matière abi vemba kilo amboka nazo finga te o finga te na finga te na lima tout ça même na abi est-ce que y est vraiment jeune wana o ngana leki na kilo aleki faire na royemba fuka libanda babité que Didier Lacoste non là c'est mon vieux bon venez au PCP Mboti il y a Didier Adike Chenda viens nga Adike Chenda ni comment est si on a no kanisa yemi na nzembo mo oh ya mawa yeah bangi Paul bagi fo ba beta bino ba kanisa bino o ete yo ve o moni batu baluka na lobano mabe bangwe te mais o bangi nga ba secret na yo o bangi ya Didier na bi viens de demba la vient nga ege fraka yebi maître zetu balebele bozo mona mutu mais tu comprends de siko que pour maître lu mandembo batu baluka ya Didier Lacoste déjà annoncaki mta ofinga el suba ngonde oyebi nalina tuna zera tuna non est-ce que na France mamnangina tuno zeli kuna sisa est-ce que na France bakoyi ko beta Michel Platini pona Benzema jamais pour Platini azana originalité na les français ngana mwana yolo carte nanga pona tina sac nanga wana avi nanga tokota na ba détail te na rolo ba mama msueza minena epanza ce connaît Benzema na Michel Platini nga Platini e Benzema ye Benzema yone Didier Lacoste na mkolo e bon yali kama mkolo wana ngama bato ba anesika yali kama mkolo te do Benzema na France ba sikate asa Algérie n'était pas mon ya kiku ya idiofa da Didier Lacoste est-ce que on appelle na fingi te o fingi te ozolo ba fingi a mikolo ko ga mabe te do na homo tu na mikolo kabo boze na lobi na fingi o te zomona na fingi viete viaza c'est mon vieux mais azali sous adresse na yolote wana za mamna biso ya commune na quartier na biso donc bana banda lemba lingola bokota te botala kana miso un mot pour hériter Watanabe o alngazongi la sous stade courage boss live et Simba et c'est Simba mais au salende data mabe nalingako trop tenga termina nalingako trop potango yaka wenge tango zobina ko imbiko na ndenge papa Hervé azab na souci basa en échange culturel
ya lelo namoni ekoki mais papa Hervé Moura ba ya nzembo na été okozota nabi bona nzembo tosolola yo zala na milieu ya musique est-ce que vie na yo Djino Caporeji azan liloba o yazaki na winga koloba na sege après tout Djino Caporeji ndaima ba butua butu te tozo solola ndaima ba chéran levé tozo solola comme mango na modèle olingo mema to mi réponse tala mboka na mboka ezala na ba donc sege azaki mokonzi na ye aza toujours na mot à dire sege aza na mot à dire aza aliaka koko na sama ina mokonzi okoya pe studio ba biso zela na yo oyemba te c'est di wingi faire aza mutu amonana faire azaka motema mabete na mamba oyemba même na orchestre na biso ezala na so ba bayembi boyembi defo te bokabola mapa baninga musupe bayembi même ma yango kaboli mapa na dynastie est-ce que kobenga o faire gola bengi babindombe aleki babindombe te babindombe aleki te azali na besoin que ndenge bayemba na ndeku na ye batu ba trouver le sous couleur wana est-ce que dynastie onde ba bil balongwa banani boy balongwa et zalala na ampleur la même ampleur ba la coste ba boyo ya laisser les morts enterrer leurs morts banani ba mort ba tout tangi ba kombo et bima pe quand to lembi na ozila bobanga moto formule 7 ngana biga James Bond 007 to bozobanga légende to balle de match légende ne photo banga potaka kwada balle de match to naviguer 3 personnes na mai mama botaki ngana ngana te yango vraiment to bangaki bozobanga gomme yango vraiment to banga gomme ya fabrication yango pe to bangaki ko ba disque za marché yango wana yango na totalaki ba artiste na ba qualité na ba biloko ba bimisi na biso beto ya na bombe Hiroshima total na degré ni to kotsa Hiroshima moi ba to tangi wana nyonso danger papa chéri bin Adam tika quadre déjà on se rapproche vers la fin de notre émission Yampaka mot de la fin par rapport à l'émission puis ba dédicace mot de la fin ezali boui lelo soki bino bokoma koloba ke biso batu po papa va bito ça la polémique te to tiki mais oyo akoze koloba lisunga na ndima babenga na bangonga na expliquer ye ati na zeke mishka oto chabino panzi na te wana to laxina oka papa tala po papa za likolo apemi fega za la lola déjà pemi papa za ne likolo na lola apemi tiko to komo bondela ka papa tala Yesu tala siko mwe Yesu taoga olobake biso za batoto la musara Yesu papa tala bo to linge dinga Yesu ala muya simai arrête-toi mais un mot pour la mishka mishka bobo yana na mwasi nona bia po ndi alobi mambo yo yebisaki pa na ngaza mwasi ya confiance te aloba na journée abena ngo jour na butu abina nazoka mwa mishka fa mata mamba solo bananga ngabi alobini tala patron na bango aloba ina ebo likamba soso etali batate film ebeti brebi na mokongo etali se mokolo na héberge tozolia biso nyonso na sani po kisasa eza nango sani mutu nyonso akoki koyemba bimisa album na ye esimba pe ebomba mutu mosusu omona bango alati kitoko azoyenga nzo nde musicien alibabe ndeti musicien alibabe oyo yebi ata otangaka moko yude bayemba na banzembo ya mboka yuda omwene osambwa bie biso okobandela marti oyo yinda lisumu abe sikoyo bongo bato mosusu oyo bobandela te eloko moko yo momo ozotala pema na bainconvénient obete ezo nde oza ndako bato eza biloko te na kati beko tobona biso beko baninga basala soin bien yo lingo boya soin bien bateka na billet pafe bokata ebidisa match mamtu bateka billet ou pas biso lobi tondisa ndenge fera tondisa TKP na streaming ndenge fera ateki wana bo s'adresser na Félix Oaze quoi te héritier Watanabe to na Mike Kalamba kati na bango nyonso na adversaire a fera zate c'est-à-dire
bana niveau à faire été bon na président Félix et bon yemo tia faina na kwa yebité pour ni bolinga mamba bo ebenda ba polémique pardon pour cela peut mener micro on a musiko pour ni panga bolinga mamba bo ebenda ba polémique na yemo président wazi kwa yebike na niveau ya champ au figaza nango ya na niveau ya champ na population na ya kubina niveau ya zana ngo ya zana ngote pour ni koluka usala ba mamba bo tango bato ba oyoka ba lobi na wazi kwa mabe ok ba ebisi mamba solo et obi ngana tiko ya chaîne ya botango omona ba set and play mo ezona ba fiba utaka bakota bazai ko manquer bato donc na bien tango ba set and play ba set and play na pese mbote milo sko baninga ba tango saka longwe ba suspendre na lakela ka kuna na ke ukaka omoni ke batu mususu mamba sala ya zo courage na bi o nyonso orubundisa orphelin de la musique congolaise akutana na makamu na yi tout ça est déjà prière rose aya kuna ke mwana yo benga Jessak mwana bonga na camarade Jessak Chipoi Eric ngana camarade Eric yoko ezaka pona zoate ya ozo sa makambo o efoti na so na sara mécanique nde na garage nanga nde to kutana to ebisa makambo yo ebisa ebotang olandi sede na loba baninga ba opesa ba voiture bango ba sili kotina ba doboke yango ba ba kei yoko loba neti ni popono fa ba beta te lokuta mabete ngai lokuta mabete ngai na mona déjà waze kwa abaxeli pichu concorde mbongo asomba voiture na yebi ngai waze kwa abaxela Jos mbongo asomba voiture na yebi ngai waze kwa abaxela Jessak mbongo asomba voiture na yebi bo sede na okosa abaxela pe ba bersi mbongo ba deloni ba voiture abaxela bam ko sede na kosi lelo musique est comme trop difficile to même maman na lo yengete musique est comme trop difficile bozui o ezaki na musique ezali souté car les agi muta beti pona masanga moko boye lelo siko biso pe sponsor na biso be kato bona biso ba libanais ba pesaka bango ba mbongo ba salisa mangam na bango na ba brésilien so ba nani ba libanais nde ba sala ba sponsor na bango siko lelo na mambu o ezali lelo ezake sponsor baza vraiment ti OK donc to comme dans la souka un mot pour na Liverpool Jenga un mot pour na Liverpool Jenga tu peux boka na Liverpool Jenga un mot pour na Kisinjo bon Tantine Christine oza combo donc il oka na zote ya bo mama rapidement na moni ndeko na Liverpool asali directement Migolo ndeko na kati ote drapeau ezali su nini bino ka komi mabe po makambo vraiment na biso ke photo CP là pour faire la longue musique à Congo na ghetto et yangi na bateau bakanga musique à Congo ba ghetto ma musique à Congo likolo bukanga kango cette fois-ci to zibino na maboko na miso nzambe na miso ba konza mboka na miso population ya mboka nyonso bokolo ba pona faire c'est du mensonge to beta skondule botang bomona mish kazolo bana makambo chant akomata pemene tete ya mpaka pardon na kebisa bango moni la timu wata moto tembe pekisa ba mbwana yo. Ce sont des chiens. Mishka a un bois, a un chien. L'obé a changé langage. Dans le langage, il y a un bois. A un bois, un chien. Il y a un côté ça. Tu veux ça, moto na tembe, après qui ça va bois naïe. Baza bois. Il y a une différence, il y a hérité. Naba musicien moussou. Il y a une différence, il y a ferré. Naba musicien moussou. Dans le métier ferré, naba musicien moussou sous baza niveau moroté na n'engamboka. Meilleur artiste francophone, c'est Ferré Gola. On a représenté. Bisso na stade de Martyrs et si nango donc beaucoup ça bato on a francophone mais tant que francophone ça mi na mboka point de base donc faire un grand parmi les grands à sauver musique à Congo na niveau o lelo to s'attendre quitter biso même to a dit surpris na ba mpaka musalo to sali mpaka tango ka dato comme na biso na suka to comme na suka du fait que y moi 2 questions 3 questions pour oyepe musala na bibo tango yo ka pena artiste moko pa vandi albi bien stade bobetaki ezali pamante ko fele ndenge moko na papa na bino Wilson pa betali pamante ko fele mais mishka yo la est-ce que il y a des artistes est-ce que na mboko ya komanzembo na mboko te paka na mboko pour so artiste faut komanzembo nzembo non eza na droit d'auteur est-ce que y culture mboka ils ont reconnaître
bayebi te donc ce sont baza bato ba o to benga mikolo baza ba chien yango to bisi moto na tembe Mishka chien. mais baza ba mbwa batindi bango yango to bisi moto na tembe apekisa ba mbwa na ye biso za na moni biso bagolwa toza mabe ava to simba yango to okebisa bino to simba bino te biso mboka etela biso chef de l'état na gouvernement na population ba hôtel affaire Francophonie. na bato auta ba roya donc faire ata na niveau na bino te bokeba na minute oyo faire maire artiste francophone pe numéro 1 et comme on numéro na nyonso monte numéro 1 Nino lobby et que to tidi Nino otali maître Gims lobby au moni David Okuna apostaka lobby journaliste guinéen akebisi na ba misa Guinée ke bokeba bosala ngala olinga avabino bosa ba grand misa na Guinée fo boko malwa faire tomboli ki tira mboka ndiko nanga to marché monter na minute opena to songeli ba attaque pour monde to fandaki to fandi une semaine totali bango mais ouverture peut être tournoi fatwa na la si auto mona fait président Félix Oazé quoi to beto mona Liverpool ba soda ko lo bano ma emmener moni biso niveau les padres en matisi musique ya Congo hein na mito faut champion ba mettre Gims ba daju te po daju za mwana na biso aza neve na biso aza mwana ser na biso dalida ba golo aza neve ba golo donc muto azo PC za mettre Gims donc biso na muto niveau affaire ko opene ko za la ke ba yembi monde entier reconnaître que congolais ou français ou ba congolais ba yembi donc debe za te to tika na biso ma finga po boko finga biso ko to finga kama be to zo ke la bino ma ko finga oyo pour la moi place bo kota to zo lela to zo ma finga musu na botamite to beti listade au même ambassade na ville monso to yebi so to loba to garder to protéger bino to lingi mo biso ba patrimoine yo mikolo ba bigolo faut somba drapeau Congo ya Liverpool do miso drapeau Congo ça mot d'ordre ba pesifier c'est un patrimoine abeti ndou les sans sponsor sans moteur goloba sans photo na Kelly sans publicité mo sala kana badaju sans yemba kana Nino sans ba sans na code ba kutana na buwa kanga photo te to beti ndou les 100% congolais a sauvé qu'il tire en boka donc moi na mobile azora qu'il tire azora musique à Congo qui nana na chambre mobo a melano ba cigare du coup même la chambre là comprendre te faire pas côté tout melano sco ba cigare abangi et salio nzoto malili pour comprendre moni plein on ba plein bongo et salamaka moni loi de la forêt pour les lois de la forêt la génération il y a wenye 4 fois tout terrain oui raza numéro 1 na ba stade na bango sur la génération na biso ba jeune faire numéro ko bino mo peut reconnaître le stade dans le 3e stade après a 3e point ni na génération ya ba mikolo ya za na génération 4 pour na libota na bango ba simba misika Congo so est-ce qu'on a ndenge na biso ba jeune stade na biso eleki ba stade bato so ya bino premier banani deuxième te ça petit deuxième ko sala te po ba yemba mabe balata bilamba mabe ba pakola ba rouge à lèvres ba ina balata ba string to ba somela bato epola ya mabe to nyonso ba sala ya mabe RFC na chambo yemba mabe po ba to cha chana bango ba tipe na chana biso chance mindele ba mael ba sala ba Facebook le monde entier sur le faire regola sans kutu ya tembe biso to finga te mais to zana ba argument na okebisaka bato maboke botika c'est le hasard muninga la binote ansi luzolo c'est le hasard massa na yote kolinga tenga la simba yo ngamona na lekio ngana na kenda poto teme na lekio na mwasi na poto na mwana na poto donc poto ebangi saka binote so bokola na ba via ba pasi c'est le yo abeta musique n'importe ka mobutu botika c'est le ngaso simbi c'est le yo take na golo na linga c'est le yo carrément na roya donc bino sai sai nondo ka sumanda kuna fulu na nini sai sai sumanda kuna fulu mutafanda oui kasi wana zaka fulu seri tokola na kitambo yo bite kuna zaka fulu osumanda kuna fulu otonganda ko pemena maya makelele okoma ko loba bakipede na bino bosala ngo kota ba orchestre bato ba pede botika c'est le aza tranquille muninga na binote c'est le yo aza muninga na binote masona bino bato ba théâtre bato ba maboke viena nga kalebi pekisa bamboa na bino viena ngai esobe pekisa bamboa na bino ya bato maboke po baza bamboa bakipede bakisi bosimba bozo bomana
makambo wana to lingango te chef de l'état lingango te botika selo aza tranquille ngana lo bebelete mais na zongi ce qu'on attaque pour stade tondaki attaque sur attaque même to kuta na nzela to beta na bino makolo Est-ce que force du programme na force du progrès sniper à bagolois mutuma b ya bagolois donc on a signé nyonso baza bamboa faut ça mon droit déplique hier et bon monter biso na wenge to ke ba poto et bon l'attaque yi na ba musicien au moins jeune moi fandi bon l'attaque na ba musicien akena ba musicien wana za wenge on fait la TV kala noko au moins mutu fait la TV ba boye o fali wera fali aza mwana musala ya wera monde entier yebi fali est-ce que vous venez ko faire la TV ko tanga sou fali na wera na niveau boza bandoki bino ba warion boza bandoki kindoki na bino monani bolingi mboko yote to ko vide bino balingi mboko te ba wari mais ezo monana ti so moni atala na ba honte brigade mona na tikaka moke sime ekole mwana mobali sime ekola taka bato balobela nsima erevese na boko bato ya nsima pona na stade boye nango na nsima mamba nsima oseka ya solo bon stade ekomi adoti bolobela yango boye bozala na confirmation te eza ya solo oza na bafoto Ok, merci Liverpool. On est arrivé à la fin. Bah, dédicace rapidement. On a vu que Guy Basket, vraiment double continent. Eric Djenga, millionnaire, Azamoko Eric Djenga, Azala millionnaire dans 99. Tant on a bango tout et l'oroté. Donc on a vu que type Boka, normalement, Pavé Bokata, Jibril Puissant, et puis Star mis de 3 fois Star, bah tout. Et Boda Fashion, Christelle Matasika, on a mis Tcherika 15. Flair d'homme, n'a vu que DJ Sabin. Tabaské Silidon. Semaine on a eu tous en paradis. Ok. Nabi aye XL. On a appelé les tailles. Na c'est tes t-shirts des XL c'est bon. XLP c'est bon. 43 44. Nabi sandal s'il te plaît na lina like ça que nazalaka puissant na Turquie yanga. Sandal, olinga sandal. Sandal ouais, sandal. Até à moi discored. Ça va. Yves Cléter Mobali. Moni bon on a o yep. Tout ça m'a passé ça. Just mon appel sur mbote. Yete. OK, Katifo la race, na piste dans mbote des longues jambes, na piste sur mbote est arrivé à la fin. Merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre et je vous dis ciao.